Salut ba fanatique ya clan Wenge. Nous avons la confusion aux réseaux sociaux par rapport à l'événement où nous là. Il y a fait rigoler dans le stade de martyrs. Nga d'abord na kusenge loko mona tous les fanatiques ya clan Wenge. Oui ba événement ils ont beaucoup fait rigoler. Bokende ko appuyer frère na bino. Eza pona culture à moka pona promouvoir culture à Congo. En tout cas, bon, la confusion vous en que ngai ou raison que ça soit ma collègue nangai to koki ko boycotter concert à faire rigoler jamais de la vie. Nga surtout ban ba uta na katanda na la contre bangote que ça soit des problèmes natala ka lobby natala ka relève alors bolongo wana mutu na bino nga na misana ko appuyer artiste congolais depuis très longtemps et puis ennemi na nga wera ezala ka artiste congolais dans la ligne des réseaux sociaux bolong la image wana alors moni boyibi bino moko journée nationale du poisson ezalaka chaque année na vande kaka moi ça fait 5 mois ba contacter nga na boya ko sala publicité na on a bino na za les jours J ezala ngo fête auto ko fêter na ba pêcheur to lia ba misi na ba musicien ezaka 1 heure du temps ce que s'il abou na zo na nga parler ce temps pe ko sala na la personne n'a pas encourager notre jeune frère mais na moni bolingo sala ngo boule bo créer ba fiche non ils a raté ouera jamais azalaka ennemi ya bana ya bota na ko sala ngote bolongola na sengi na bino clan Wenge événement eza moko ya ça de martyrs à faire ou de appuyer alors polémique on a mayo oh soit